Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo sili kotiela biso vraiment esengo mingi. Bandeko babolingo kaka ndenge na eutaki koyebisa bino na émission tango euti kobanda nalobaki ete tango biso bato ya Radio Zumel 1000 tolobaka makambo na oyo etali tango ndeko na biso Armand Tungulu sango eyaki ete babomi ye pe bakongole bakomaki kosala batrouble. Ngai mama Rosalie nasilaki kobwaka mwa passage moko na lobi ete bato mosusu bozali komona bango wana bazali kosala neti bazali koede mama Armand Tungulu me mingi bazali kosepela po ete terrain etikali vide. Nayebi ete nazwaki baattaque bakomelaki ngai bamakambo ebele me nzokande ngai mama Rosalie etanke mwasi nazalaki na raison mpo namonaki mosika nayebi biso basi tozali lokola bampese na kati ya bilanga ya basoso. Bandeko mama Armand Tungulu tango mobali na ye ya kufi tomonaki bato mosusu ndenge bazali koya wana mama mes condoléances mama boye bamosusu bazali kosala mawa bamisusu kutu bamikomisi baavoka ya mbangu sans meme mama wana a choisir bango. Bandeko likambo ya kokamwa nzoka nde moto oyo amikomisaki avoka ya famille Tungulu mpona kolandela likambo ya Armand Tungulu. Nzoka nde avoka wana azalaki na ye na baide mosusu na nsima ya moto. Bato mosusu bakoloba ete oyo ezali ba information Radio Zumel 1000 bango moko bazali koloba me ezali ba information euti epai na biso te bandeko. Ezali ba information oyo kaka ndenge tolobaka ete na poto awa soko ozali kosala likambo ke bandeko po ete bakongole ebele bakovandela yo kusen baza kotala yo na mosika me yo ozali koyeba te. Mbala ya liboso bandeko tomona avocat oyo azali kotraite dossier ya une veuve akokende epai ya veuve wana kobanda tongo ti 23h pe balobi ete okomona lali na divan aza koronfle. Bandeko bomituna bino moko wana ezali likambo ya dossier to apart likambo ya dossier ekomi likambo mosusu. Avocat alingi abeta match na ye po ete eza likambo moko oyo ete liwa ya Armand Tungulu esalaki ye plaisir ezalaki lokola victoire na ye to ndenge nini toboyi te. Bato mosusu bakoloba ete me mama ngo atikali ye moko akoki mpe kobala. Oui akoki mpe kobala me il faut siko koyeba eske avocat wana aza célibataire? Point d'interrogation. Est-ce que avocat wana mwasi soki azali marié ayebisi mwasi na ye na bana ete alingi azwa mama Armand Tungulu comme deuxième femme? Point d'interrogation. Pona koyebisa bino ete bandeko babolingo baaventure oyo tozali komona na poto oyo toyaki mboka ya makambo ebele mboka etonda makambo. Moto mosusu bokomona ete na costume na ye na cravate bolobi ete moto ya serie yeyo nzoka nde grand liko po ete epai ya congolais des fois te. Yango ete nayebi ete na ntango oyo bato bakoloba ete me mama Rosalie makambo azali koloba azwi yango wapi. Na minute oyo nakosenga na papa Botamba esika yo ozali kuna projetele biso ba message oyo basilaki kopesa comme alerte to basilaki kokebisa avocat oyo na kombo ya maître Alongo oyo bato ya radio bendele basilaki kokebisa ye mpe batomboli mongongo bazali koloba ete akeba po ete sino te
akosimba moto pe ekosukela ye mabe. Bolanda ebongo nsima tozongela masolo na biso. Papa Botamba tiela biso ba message s'il vous plaît. Maître Alongo oya zalaki avocat ya famille Amatungulu abongwani na ye mpuku oya lingete asala makambo na ye. Me tozali pe koloba soki ye Maître Alongo azali célibataire ezali na yango mabete akoki na ye kovanda na mama Amatungulu. Mais soki azali na mwasi na ye na ndako pona nini alingi lisusu atia mama ya bato na kati na pasi? Eske ye maître wana soki azali marié akondima kozwa bana ya Amatungulu en charge pe na mama na bango? To ezali kaka histoire ya komweta to ya kobaba? Po ete wana nde eloko ba Congolais balingaka mingi. Congolais alingi kobaba. Mais soki obandi kotalisa Congolais ba charge oyo ozali na yango nde esika Congolais abimisaka vrai face na ye après avoir kobaba. Yango ete tozali koyebisa na mama Amatungulu soki penza ndenge touti koyoka ke Maître Alongo oyo alingi ete avanda na yo yebana no situation na ye soki azali marié. Soki azali marié zongisa ye na malembe na nzela epai ya maboko ya mwasi na ye. Mais soki pa azali marié te mama Arma avant ya kotika ete moto ya boye azwa yo tiela ye makambo nyonso likolo ya mesa. Yebisa ete papa omoni ndenge nazali awa tala ba charge onga naza nango natikali na bana ya Amatungulu tala ba situation nanga. Eske okondima kozwa en charge bana oyo ti na suka makambo nyonso tu ifo kosololaka yango na ebandeli? Soki andimi wana nde lokola toyebi ete azali monzemba to célibataire. Wana en tout cas tokoyebisa na mokili ete moto moko akoki kotiela yango dutu te po asilika na yango po ete mama Amatungulu pe ndenge azali wana azali nanu jeune makila na nzoto ezali kotambola azali pe na droit ya kobala parce que wana ezali na yango pe interdit te. Mais soki Monsieur Alongo azali na mwasi na ye na kati ya ndako mama pesa ye reje po ete toyebi mibali ya poto ndenge bazalaka après avoir kobaba toyebaka position na bango ndenge oyo ya solo eyaka kobima. Oyebi na koloba yango ya solo ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino mibali ya poto tango nano ababi te bazalaka wana okomona maloba kitoko wana yo moko za komona ete mobali yo penza linginga mobali yo penza
En tout cas, tu as un problème à côté quand été. Mais soka babi une fois, deux fois, trois fois. Tango sa babi yo. Sikoyo, amoni ete, oyo nyonso tu wana zalaki na yango besoin sa zui. Omoni sikoyo vrai face. Ya un Congolais. Ndenge abimiselaka mwasi oyo asa siliko baba. Yango na ba peuple congolais, bino moko boyoki. Ndenge bato ya radio oyo ya mike ndenge basili kobelela pona kopesa attention na monsieur to maître alongo. Biso tango tomonaki ba image na ye liboso ya bitando ya internet tango azalaki koloba makambo ya marche, biso tokanisaki ete azalaki wana pona kosensibiliser kaka peuple po ete ba marcher. Mais eloko ya kokamwa nzoka nde azali na epe na masolo mosusu o azali kobeta na kati ya kundelpe kokamwa mbala ya liboso na mona na kati ya poto ngai mama Rosalie oza na avocat na yo, avocat aza koya kotala yo pe okomona avocat vandi na yo wana kobanda tango mosusu 10h atongo ti 23h ebongo biro na ye atikaka yango na nani? Kokamwa likambo ya kobaba oyo emema bato ebele na nzela ya pasi lokola nano ababi te. Boza komona ndenge azali koya kovandela mwasi ya bato kobanda tongo ti 23h ndenge bauti koloba oyo ezalaka ete mokolo bakotikela ye ababi mbala moko mbala mibale kovanda ya 23h wana ti 23h wana komona ekosila tango mosusu pepo omona ye ekomi rare. Yango ete il faut kosala attention mama Matungulu, kosala attention ozali neti mboloko na bilanga ya bankoi. Moto nyonso to azali kolinga ete akanga yo po alia musuni na ye. Après avoir kolia musuni na ye okomona pe position ya batango ndenge ezalaka. Yango na tango oyo na pesi Papa Roger maloba.